bolobaka ke famille eza sacré. Est-ce que ba famille otobimela ezaka vraiment sacré à solo? Tout se poser dans ba question biso nyonso na bino ba abonné nanga. Les serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. N'est que ça l'analyse ya omona na histoire ya Joseph na jeunesse que ba famille ebele na si amoyo tobimela ezaka sacré te ya ba famille à 12. Ya famille ya ba accord ya monda molili poto vivre malheur. Famille eza sacré batu bateka Joseph eza ba propre ndeko na ye moko à cause de la jalousie. Yebisanga libote tondi na zuwa. Est-ce que ça libote eza sacré? Non. Au convaincre ngate. Liboto etondi na bondoki. Etondi na makambo mabe. Est-ce que eza sacré? Non. Il n'y a qu'une seule famille où eza sacré. Eza lorsqu'on dit mais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce que tu kali na katia famille à Jésus-Christ. Ndeza véritablement sacré. Parce que trahison est athée. Asopa makila amiteka. Alobana bisouete, tout est accompli. Abonne-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Paix sa vie na yo na Jésus-Christ de Nazareth. Libo tabandi mayo baboya yo, fixer regard na yo vers Jésus-Christ de Nazareth. Wananda za famille à solo. Ici kaba botola ki ya botoli azongisi. Ici kaba signé accord ya koboma yo ya ki annulé kombo na yo. Parce que vous avez une famille à Jésus-Christ de Nazareth. Famille ezaka sacré. Tobi maraka kapona imposition ya lola. Alors, on doit accepter d'être là, mais mingi nzambende aleka. Joseph bateka kiye na ba propre bandeko na ye. Moko alobite to boma ye to teka ye. Est-ce que ça qui ka famille est sacré? Place à koma qui est qui na effort ya libota te. Et ça qui na effort ya papa te. Et ça qui est fort ya promesse. Mais souka ba fuka ma kitika na ebisa ok. Oza Joseph a famille. Bandima yo te okokoma. Bandima te okokoma et puis ba ofukama. Na kati ya famille eza sacré. Mama zo bimana mobala mwana na ye. Famille eza sacré. Yaya betile ki na ekwata. Famille eza sacré. Ndeko no moko acheli au poison. Est-ce que famille wana eza sacré? Eza sacrété. Ma sœur, mon frère, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ndimela nzambe. Wana famille wana ndeza sacré makasi. Et puis okozala na sécurité. Ya solo. Et puis okozala na kimia pe na esengo. Boti koko sabatu famille eza sacré. Ba malheur ebele batu ebele ba mona na vie. Eza accord ya ba propre famille na bango. Eza na ba roi. Ya famille o ba telema. Soki o bali ozana droit ya maternité te. Soki o boti ozana droit ya alliance te. Ozana droit ya voile te. Ezo uta na kati ya famille. O bino bobengaka. La famille est sacrée. La famille est sacrée. Famille est sacrée, la famille à Jésus-Christ de Nazareth. Le quoi to bimi na kati ya mokili to sangani na se ya drapeau ya se ya mokili totala na kaka to pesa na rambote mais réellement famille nanga eza ba o bazana kati ya Jésus-Christ eza ba o bandimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que bazana droit ya ko sala nga mabete bazana droit ya ko tonga nga te bazana droit ya ko tchela nga poison te nde famille nangai. Mais famille ezo bomanga, ezo tonganga, ezo yinanga, ezo lelisanga, ezo emilienga, eza famille nanga ite. Mutu mosusu akoza la famille note mais azo apporter na cœur. Le kola ndeko ne moko propre. Wana nde aza famille na yo parce qu'aza na kati ya Jésus-Christ de Nazareth. Soyons dans la prière. Tolinga nzambe et puis tobanga nzambe. La famille sacrée, c'est la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que mon Dieu vous bénisse.